na complexe ko sakana te esika zo banga bako beta kuna na Frankfurt azako banga ya solo to zonal pasteur du peuple etant que mosali na Nzambe balobi toute autorité vient de Dieu mosali na Nzambe o azali angolais akoti ndenge nini na makambu ya Congo akomi membre ya PPRD entraîner ba congolais lokola ba Charlie Kashila a entraîner ba congolais lokola ba batobele o basali kuna bakombo ke ya po eza ko kima ngai vraiment a entraîner bango bakomi toute autorité vient de Dieu bakomi ko sambela na kombo ya Kabila pe ya Joseph pe ya Kanambe ah ngai pasteur sunga biso papa eboto. Ah merci mingi papa Diana na zali pe ko remercier ba ndeko nyoso oyo ba zali na standard pe ba onyo so bazolanda biso na landi émission bandai bandeli ezali mawa pe pasi bongo to sala ndeni omoni ngai na zaka na principe moko na anglais bisika to fandi awa to lobi autoroute na français mais autoroute motorway na zaka na théorie ya motorway. Cela veut dire que na autoroute ezalaka soki aussi au pengui ou bien au bossa qui nzela o il fallait Hollanda bazonga la simate pour être moyen ko zonga simazate o ko kende komi na bisika songolo o bimi na sorti wana o zongi na sima parce que soki osali ndenge wana te o ko bungisa tango o ko bungisa carburant makambo belé et là il faut retenir na nyoso c'est que biso ba génération à Mobutu Toloba pour en 1960 mingi tozalaki te mingi tozaki bazaki mike tout ça mais oyo to bandilite oyo toyeba que musala esalemi quand même mais ba erreur eza mwa mingi c'est vrai ngai nazo sepela kutu que ba collabo liste la bango ezozala mulai eza kitoko mingi parce que soki tokenda kisasa na ba kolabonyo so na bangi basa la biso sumaka mususu na ko umela te na intervention na ngai toute autorité vient de Dieu oui et non parce que Bible yango moko ezali ko talisa ete bato bana Israël na ngonga moko boye ba milukelaka mokonzi na makasi Nzambe asilikaka pe ayebisaka bango ndenge mokonzi wana ko sala bango pe ba monaka yango. Bible ezali journal te ko zwango n'importe comment non ezali na ba verset mususu ezali wana pona ba circonstance na yango oyo muto yo ba fabriquer ba memeli biso na ndenge ya ko obliger biso ba yena ba minduki ba masasi ba soda ya mindele ndenge nyoso bopona kaka ye mais wana ezala ki élection te muto wana uti epai na Nzambe te pona biso kaka mukanda Nzambe lobi na Deutéronome chapitre 17 verset 14 à 15 ete bopona mopaya te botie na mutu ya mboka na bino ezali libabe yango toza komona donc ngala kanisi na sepeli mingi ndenge obeti sete papa Diana Sirufutu na likambo oyo religion oyo ya biso oyo na mboka na biso ekomi opium ekomi bangi ezali susu malamu te mingi kati na biso koyoka soki balobi kaka mutu fulani na Nzambe mosali na Nzambe il faut na respecter ye te il faut ko tala est-ce que ya solo penza za mosali na Nzambe Yesu moko lobi tokoyeba bango na mbuma soki mbuma eza mabe wana za mosali na Nzambe te beta ta ko beta ye likambo te parce que bazo ya na kombo na Yesu mais bazo sala musala o Yesu asala te Yesu akufela batu eloko nini eleki ko kufela batu Lumumba soki eza Lumumba lelo epa na biso c'est parce que akufa pona mboka wana mais ba pasteur ya maire armée oyo ba bandi oyo bazata na sonité oyo na uti ko mona soki mukuna soki évêque mukuna ba bêtises azolo ba wana ça sont des bandits. Alors elonga na ngina loba c'est que vraiment bon luka batuwana et puis basili sali kamo bazo sala wana ya koyana makambo PPRD kati na makambo na Nzambe ba Congolais nyoso
totika kotindaka basi na biso bisika ba farceur bazali au lieu ya musala nzambe bakomi na makambo mususu kaka bango moko bazoloba politique na makambo nzambe kendaka nzela moko te mais kaka bango lisusu bakomi koya na makambo ya qui peut perdre na église ça ne va pas ngana ngina sukisa na koloba boye eloko nyonso ezalaka na idéologie na yango ba envahir biso c'est vrai 2003 biso tolamukaka déjà 2004 mingi baye kolamuka après 2005 2006 mais lelo oyo pongi ekoki kozala lisusu te pongi ekoki kozala lisusu te alors eloko nyonso ezalaka na idéologie na yango si ma idéologie ezalaka na baprincipe il faut bato bayeba si ma baprincipe il faut koyeba badroit na badevoir tala musala munene oyo esengeli sikoyo esalema kati na diaspora oyo nakopesa ndakisa muke omoni soki olingi obeta bale ezalaka na idéologie na yango soki ozali mobeti bale eza na makambo oyo bakoyebisa yo basalaka te il faut ozala na discipline ndeko na ngai yo kozala moto akobetaka bato makofi na kati ya terrain te jamais okofinga entraîneur jamais ezalaka te okoya komona ke eza na baprincipe na yango kolingalinga basi tout ça oza mukolo oyoki makambo na ningi na loba moko okofrene babiloko wana raison pour laquelle pana biso babane kolala local okomona soki match ezali il faut bakende kolala local kuna bajoueur okomona babi non komela basigareti mingi wana ekobebisa yo nzoto tout ça badroit pe ezali lokolo oza mobeti ndembo tala badroit na yo boye na boye bakufuta yo bambongo na yo boye ekozala boye na boye mais badevoir pe ezali sikoyo biso lelo oyo il faut totambola na biloko wana il faut toyeba idéologie na biso ezali nini yo combattant vis-à-vis ya traître okosala nini bravo papa Diana Silufutu wana eza parmi baprincipe mpenza ya résistance ya moto aza patriote ndenge tolobaka mpe na biso omoni ndoki belela papa Diana asali yango lelo yo soki ozali mobundeli mboka et que on découvrir traîtrise quelque part il faut dénoncer yango pe otanga na kombo ya mutu wana totika kizololo koloba est-ce que yokutanaki naye aza mukolo est-ce que abosani raison pour laquelle ngai nazosenga vraiment bandeko na baoyo nzambe ya kopermettre atia liboso na biso nalobi teke pour ke bakamba kokamba mpe eza mabe te mais pour ke balakisa biso biloko oyo kozala malamu mingi nous sommes prêts à le faire na muke nzambe atiaki kati na biso na bamwa classe oyo tokotaki na bamwa expérience ya vie na bamwa recherche na biso tobanda kosala yango nauti kosala yango awa na Londres samedi passé tofandaki bisika moko na conférence nauti kopesa tout un séminaire makambo oyo mpe bato basepeli mingi mpe balobi tobande koyeba makambo oyo te il faut koyeba baprincipe nango nakopesa exemple muke omoni Coutinho aza mutu quel que soit mabe na ye mpe na kopengwisa bato na makambo ya nzambe mais c'est parmi bato oyo bakangami quand même mpona likambo ya mboka wana raison pour laquelle ngai nabundaka mingi mpona ye atako ye aye kobebisa makambo mingi kati na makambo na nzambe mais lokola bakangi ye mpona sauvons le Congo il faut tosala nyonso pour que ndeko wana alongwa na kati na boumbu bisika azali mais tala sikoyo église na ye ezalaki une grande église na Kisasa ta mosusu ya liboso plus de 30-40 000 personnes na kati ya ville ya Kisasa mais tala bakangi ye mais église na ye kutu basalaka ta eloko moko te kanisa soki église wana balobi biso nyonso toke na makala wana soki koboma baboma mais makambo ekochange tomonaki makambo Winnie Mandela asalaki mais est-ce que moi si ya Coutinho bosi boyoka ata koyoka alobi eloko te donc ozomona ke tozosala makambo yango ya kosikola mboka mais eza na makambo ebele toyebi te tomikitisa toyoka na bato oyo bakoki kopesa biso baidéologie bapesa bato oyo bakopesa baséminaire wana tokende toyoka soni te toloba te Diana toyebi ye azala bandeki kofanda soki na bumbu akoyebisanga nini non ekozala Diana bandeki kofanda na bumbu mais nzambe atie eloko kati na ye asali barecherche na ye azwi makambo ebele atangi balivre Pasteur du peuple nalingi na tuna yo motuna
lokola moninga na yo pasteur oyo azali angolais akoti na lit oyo biso ba congolais. Alors ba congolais oyo ya Frankfurt lokola Charlie Kashila oyo ado atonga bango bazali kuna bopele bobala baganga kaya tro mais bayebi makambo wana babombi bazobanga bakobeta bango na bangolais parce que bangolais baleki mingi na Frankfurt babetaka bazairo ata na nzela soka kuta eno kaka na magasin boye abandi kobeta yo yango moni ke babangi esali papa na biso somo zela papa na biso to kopeso maloba esali papa na biso somo papa Charlie alobi melikambu o DSV yebi yango wapi bako beta nga awa na kati na Frankfurt lelo ba beta ba congolais nyoso tu na ba zombo papa na biso pasteur du peuple olobi nini pona bopele bobala oya yebi likambu yango na Charlie mutu ya radio lisolo ayebi abangi bako beta ye na ba faux combattant ya nzala ya mfwati o bazali na soi-disant que na Frankfurt o bakangaka ba bengi mutu a filmer bango balati bilamba ba soda biso tozali ba combattant action yango na topesi bino bangolais bato a PPRD toyoka sango toyoki papa na biso pasteur du peuple yo lobi nini eboto. Merci mingi papa omoni nakopesa toujours exemple. D'abord, parmi les principes, il y a résistance, il y a patriotisme. Et ça, ko dévoiler, ko dénoncer, nyoso qui collabore nyoso. Okoki jamais ko yeba eloko, o ezali contre, musala toza ko sala ko si ko lamboka pe ofandi na yango. Obike, ezali na sorte mi balé ya ba collabo. Ezali ba collabo conscient na ba collabo inconscient. Donc okoza na yo ozalaka nzoka ndo za collabo mais omiye bakate. Osomona. Donc exemple ngana ngina pesa ezali ya Kiba Fidel Castro oya ezali Kiba mais asali sami na Che Guevara oyo azalaki mutu ya Kiba te. Cela veut dire que ceux qui angolais surtout afana ki kati na mboka na biso oyo yebi situation tozali ko traverser mboka na biso zali sous occupation oyo alie kwanga ya mboka na biso pe azolo ba munoko na biso amoni ke ya solo penza il faut abunda pembeni na biso ndenge Che Guevara oyo zalaki soki argenté soki nani na bosani kombo ya mboka na bango akei ko bunda pembeni ya nani ya papa ya Kiba Fidel Castro biso nyoso toebi musala Che Guevara salaki ezali malamu mais kanisa siko soki Che Guevara azalaka siko très pour muto babande ko bundisa komo na ye Batista na tango wana mais eloko nini oyo Fidel Castro ngaki sala ye il fallait bomaye mais ye siko yo aye ko appuyer musala libération ya mboka ti peuple cubain et comme na légitimité nango na liberté nango. Voilà ce que ba angolais il faut basala pona biso. Ba angolais ba fande mingi pa na biso to salisi bango mingi. Eloko ba ko futa biso ezali ko salisa biso na kolonga kati na bombo oyo. Mais tango bango ba komi ba collabore susu contre le peuple na biso en tout cas il faut que sila na bango. Likambo ça ya la vie ou la mort na ngai. Merci. Il faut que yeba merci papa nabiso pasteur du peuple esika oyo masolo oyo ezali masolo ya pasi ya mawa soki bangolais bakomi kokoma batu ya PPRD po ba déstabiliser lit na biso majorité alors biso pe ba congolais to banda ko funda bango surtout ana bunde zam moto azali angolais to pesi ba preuve nyoso to abwaka congolais tokoma pe na guerre na bango bazali ko soutenir Kabila moto to yebi ke angolais famille na ye bazali na Angola bazaba angolais abwaka congolais mais siko bwaka congolais lingi makamba ba congolais te ozali ko kotela batu ya PPRD esengeli tokende ko funda yo pe bien comme ça to biso nyoso bana okena procédure wana bobo mabiso ba congolais bokotela Kabila olebo soutenir biso to banda ko funda bino na kati na bunde za motoyo azali angolais abwaka congolais